C'est grave. Parlons de la police, c'est grave. Na Makala, la commune ya Makala. Eza na ba quartier muso eza bo bato bakima papanda kalisote po kuluna eleki na niveau moko impossible. Quartier moko na Makala bakuluna babundaka entre bango. Kuluna oyo bayokani te papa na kobunda na bango bibembe mibale elali. Babomani bakuluna babomi batu mibale entre bango baninga. Lokola babomaki place wana likambo ekatani eke partout auditorat ba français komi ya milai bakundi bibembe bakunda no bibembe ati bachango na morgue. Ba récupérer la police akoma place wana pour la sécuriser la police avandi na lupango wana. Ache poste à police babandi ko traquer bakuluna mwa kimia ekotaki muke. Kaka nde ba français zalaka. Ba français tamboli, oui ba français à milai ba komi ba français kanunu film vous faites français na français. Français à milinga et comité et pesi général ka son instruction na ba français kaka longola ba policier wana. Ba longoli ba policier oyo batiaki mwa siat esungi batu bavana na mwa kimia. Tango ba longoli ka ba policier wana na ebisio ke Makala batu bazobunda kuluna eza la quartier batu balongola bango te batikala ba garantie batu bazwa bilamba na bango bakenda luka garantie place mususu kuluna zo contrôler Makala oza la place okokota te 100% na kuluna. Bon état de droit pe moyeba beta mutu masasi na nzoto ezate ko pakole mo mafuta kopesa mo abuyi na tongo yango nde état de droit. Ba violation na era Kabila ko tirer à bout portant mususu ezala ki awa ote tout ça français droit de l'homme. Mais na yebite so il faut tozonga na opération likofi pour la kosilisa makambo. Na yebite comment résoudre cette situation ya bakuluna, ça n'est de trop. Kuluna zo bomana pasteur, kuluna bomi na sango, kuluna bomi journaliste, kuluna tiki nani? Atiki nani? Kuluna tiki nani? Les vieux de moi nous, malgré bakena bango na kanya makasese. Mais on to continuer kaka kuluna na kuluna. Tokosuka nango wapi? Bazonga la ko boma batuana na yebite. Bon, on parle de mafuta, on va penser que ba bouillir, ba futa, on a évité quelle formule pour être fin. Peut-être que nous réagir sur ce problème. On a évité. Parce que sur les alaki, na bambo comme ça, ba télémission mutu ba bêtier massage ba to ba kufi. Na évité sur le plan psychologique et ko senga pela ba to ba changer. To faut ko pakola ba mafuta ko sambela bango ko kela bango na parquet ko condamner bango pe ko bima parce que la plupart ba kuluno bazo bima na bango ba zaki déjà ba to ba kangama. Je sais pas. Très bien. Alors, la question a été posée, c'est celle de savoir. Félix Tshisekedi serait le parrain. En quoi ma dernière déclaration a sorti médiatique à Makassi. Azali parrain, il y a un détournement et belé au sein de la République démocratique du Congo. Peut-être qu'on n'a pas compris. Mais aujourd'hui, on peut comprendre. Mike Moukeba, vous avez 7 minutes pour la démontrer. La zone à Janola, on a l'ombango, on a l'obina, likambo, opération, l'ikofi, le comme B. Bulamatali mutabate la mibeko so moto abomi yo pulusho ko ya tena babamba mobete masasi pe pulusha ko ya bongo alanda kuluna ta ko landa mumba mususu lengo ba welaki mwasi o akuluna bomi ya malamu te ndenge babate bakuluna bako uma na boloko te bako bima mpulushi azana documentation te ya bakuluna so okay na susi atotu ba kuluna songolo makambo asala boza e pa bokoma yango te yo yebite moto na kuluna tamba meme pa azuze dossier pour les juges on peut s'imbanonder après c'est et tout monde et sengeli ko pesa mpulucha mso makoki mpuluna mabenyo so ko sa ba ko documenter ezalité mpulucha mso fait na kati ya manzanza ezata na informatique moi ordinateur te mabe na ko ndeko nanga zo mitungisa pamba tango na bi couvre-feu maintenant mibeko nyonso balobaki ne leko wana et c'est que na lobate ba pekisa rassemblement tant on a bien les coins baki couvre-feu na mibeko nyonso yemo mokonzi mboka buki yango na miso bato na mibeko et pe na moto aza citoyen normal so babi couvre-feu et ngo batengonga na singelo kokolo na ndako na yo lo bato za na mosala so ekongoli olibande ngo bato citoyen olanda ka mibeko te bato bazaka omona ka ngo te bakokanga bato na kati ya boîte bakanga bato na boîte babimisa bango po basangani na kati ya boîte baki okangi bango soko loko ali ya mabe yo komitungisa pamba ali mabe bakende babuki mobeko ezandakisa malamu te esengeli bakonzi bazana ndakisa ata pona couvre-feu te nga mokonzi mboka comment je peux aller à une fête de 15h à 3h du matin
ata nani eloko akosala te songi nazonga na ndako nalala po moto po tuna bandeko basala kuna bakoyebisa yo soki oyebi te kende esika milulu mana yo oza koya po kaka na nyonso oboya yango kende otuna bango le chef d'état quitté cette fête à 3h du matin je te le dis maintenant. Tu m'as dit qu'il est parti à 15h. ayaka na 15h babita ayaki bon ayaki na 15h fête ebandango gani fête pas biso ebandaka ntongo ayaki na 15h akei ndako azongi ayaki kokenda na 3h du matin yadi mana moto totika yango soko mabe ali mabe ndeko ko bate je ne sais pas ce que ça signifie en français la grâce on la donne à ceux qui ne méritent pas, ça signifie quoi en français? Si tu peux on donne la grâce à ceux qui ne méritent pas. La grâce na libiti na yango ndeko tokana malembe et ali na ba mitumu oyo ekotaka bo babengaka peine incompressible okingai moyibi etumbu oyo ya viol so osai viol etumbu ya koboma bato ya makila etumbu ya mibeko ya bulamatali so bapesi yo mibu zomi okokisa mibu zomi ndenge mibeko ya biso lobi elingo bate bato aba bakokota na grâce présidentielle te bakotisi bango tobeta maboko nayebi te si ça devient en français on donne la grâce à qui ne mérite pas mobeko na biso lobi te il y a des bateaux babengaka mbe basali etumbu nango ali peine incompressible bakozongisa ngo moke te esenga ça mobimba entre autres peine ou azwaki qui a été condamné pour blanchiment d'argent, c'est une infraction grave. Bakonga. Un blanchiment d'argent. Et après, gaz présidentiel. Ndaki se kouta. Ekouta. Tokai siko boko balikamba pare. Na okeno malem. Makambo mokonja mboka osaiza yango te. Ndaki sa. Kamera za na boloko. Bazuze batu basambisi. Mokonja mboka zolela mikonyo sote. Bazuze ba osa mosama la mote. Akei na goma bi kamera était non honnête. Ingo bati bazuze batie moto malamu na boloko wana bati kamera ete pe aussi trébuché tokei malembe pe aussi trébuché te na kolanda yo te tokei azwi mbongo bulamata bazuze bapesi etumbu yo lobi kamera ete no lobi bazuze ete bose musa mabe wana ndakisa moko ya mibale kala mingi awa te mokonzi mboka kamati mosala ya ba plaque minéralogique directeur ya cabinet na moto asala passation ya marché ali mosala ya Nicolas Kazadi boni makoki ya gouvernement ekomi kokenda na maboko ya ba conseiller ya président ya dicable ba programme ba ko sala il y a pas de programme présidentiel programme ali gouvernemental mokonzi mboka ba pona aye na vision na na mobimitano mobu moko ba komema budget ezali programme gouvernemental awa chile jeu programme gouvernemental pour 100 jours programme gouvernemental ba conseiller ya chef d'état ba komi ko exécuter ba programme et sika ba ministre yo mona yango conseiller chef d'état ko vanda kuna pa mokonzi mboka azia mokonzi mboka tuna apese maele na naza kokoba pona kolakisa makambo o tolobaki bato bazako kondima te awa wana mboka oyo boko ba makambo roulage kabunda bandi ko tobola ba pine ya bato boko landa ngo mikonyoso babendaki ye matoi tango aye kosimba ya libota nde memingamo tant que c'était de simples individus boko mona yango tango baye kosimba mwana libota gere bimi po que nous sisa likambo wana gere bate ya ne mokonzi mboka te toke na bino malemi mokonzi mboka zwi bokonzi akei poto ngala mukwana ngina kweya abi rétro commission n'est pas illégale chez nous biso benga yango ko bolanda yango te ngabo na lobi yango obité rétro commission pexer na mboko les lois sur la passation des marchés et ali wana poani pona ko pexer rétro commission po te basa la paix d'offre na moyi nazo kena ona bandaki sa bokozwa yango likambo ya ram mbala boni babeli ram te ram ali mabe batiki ram te ba yo katango ka lobi epai responsabilité ya mokonzi mboka eza engagé na ram RPTC. RPTC est une structure attachée à la présidence de la République. Oyebi basala RPTC lolenge nini tango Kabila moni RCD koya esenge toka bola bokonzi na 1+4 bakamati biloko nyonso ya mutuye ya OCPT licence ya mbongo ebele oya ba Telecom ba Orange ba Vodacom koza 80 mais bakamati licence ya ba Telecom ba longoli na OCPT bakamati fréquence oya ba TV na ba radio fréquence kala yaka talo ya TV yaka $400,000 balongoli na OCPT bakamati code 243 balongoli na OCPT bako pesa ngo RPTC na présidence de la République pour ezala maboko ya Kabila au moins de basala RPTC wana
soko lelo OCPT za konyo kwama et ali po balongola biloko wana sika mokonzi ya mboka na mobeko likuni na biso na constitution ya biso le chef d'état est irresponsable en ce qui concerne la gestion de l'état. Comment peut-on rattacher à lui une structure qui rapporte l'argent? ETS n'est pas un gouvernement. Ya kuti yango le lengo wana atiki yango telelo et koki kaka tete bakataram et sengeli babo ma PTC yali compagnie ya mabe. Qui va répondre maintenant? Le chef de l'état en ce qui concerne la gestion de l'RPTC. Nani akoya koyano koboma RPTC te lelo mibumini ya mokonzi mboka yango atika boma RPTC te silisa ozo landagai to kaino malembe mokonzi mboka kiti na zando nani apesa ndingi sababu ka zando mokonzi mboka te eloko biso ngai na ko bela député fazabi eloko ali mabe mokonzi mboka ye abi zando bukani yango ye mutu atindi babuka zando ngobila te babuki zando simana yango balobio batie commission en place. Commission esengeli ezala liboso to sima yebisanga inano la commission qui devait travailler wa ba vidé ti mangala ba mosusu ebisenge baya nango liboso to sima telelo zando ekotonga mate ebongo so ba biloko bongo ko sama epai na ye moko engo bateke makambo wana ye mutu aza ko zipa yango esengeli ye moko azandakisa yako batela mibeko ya mboka réalité au salaire au lingi au yo se paye nango te plaque minéralogique c'est pas le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet na kati ya institution ya république ayalaka te okingai ayali te atandanga na conseil des ministres akoya pona kosuka mokonzi mboka ali membre ya conseil des ministres te. Très bien. Okingai makambo wana esalami liboso na biso awa donc na o wana yango ne pesi bino nizabo kanisa o etikali bakisa moko lingo bala bakisa te yango na na tikeli yo ngala na ko bakisa te yo bakisa conclusion wana conclusion wana ya yango wana yo bakisa croire lecture na yo Félix Tshisekedi serait le parrain ya ba détournement nyonso pour démontrer yango selon un exemple yo pesi ndeko. Qui ne dit mon consent, un chef qui ne sanctionne pas, il devient associé. Pour Dieu, Sengeli, au pesa mbano, au pesa nani tumbu na bato bazako iba, na bato bazako bunga. Mais ceux qui bato basali mabe bazaka pembeni na yo, ozo pakola bango mafuta, ozo benga bango ba bien aimé, ozo pesa bango ba costume, bazako matanami tukana yo, bazako longwate. Un chef qui ne sanctionne pas devient associé, comme on l'a dit. Ok, merci. Dans l'ingénieur le banane boye. Il ne revient pas, il y a Félix Tshisekedi qui a sanctionné Motonio sur le parce qu'on a parlé dans les réseaux sociaux. Biloko nyonso yoza ya ba réseaux sociaux, tozo tangawana, elingi kolobate ke Motonde wana nde aza réellement responsable ya yango. Il faut des justice à sala mosala naye, ceux qui Motowana est reconnu coupable, qu'il subisse la rigueur de la loi. Elingi kolobate parce que la radio ou bien Mike a parlé à la télévision que telle personne a volé, c'est que demain le chef de l'État prend la sanction. Sinon ça sera le règlement des comptes. Je définis la grâce ici comme étant une faveur imméritée. Si je vole aujourd'hui, j'entre en prison. Si on me fait grâce pour sortir de la prison, cela ne veut pas dire que je ne suis pas voleur. La condamnation reste, mais seulement je sors de la prison. Mais les dossiers restent ainsi. La grâce, même dans la Bible, c'est une faveur imméritée. Pour que je puisse obtenir la grâce, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse d'abord être réellement coupable de ces faits-là. Yangonde na lobaki. Et je reste convaincu que c'est ça. Ça, c'est de 1. Balobi avec Mokonzi Mboka à Lobi que Kamere est un homme honnête. Donc pour mon frère Mike Mukebai, tous ceux-là qui sont en prison sont les malhonnêtes. Non, le fait d'être en prison ne signifie pas qu'on est mauvais et que nous qui sommes libres, nous sommes honnêtes. Peut-être que yo Zanamabe est belé ou sali, mais tu as quand même le moyen de cacher ça devant la justice, on ne t'a pas encore attrapé. Et il y a des gens qui sont en prison qui sont réellement innocents de ce qu'on les rapproché. Ou bien ils ne sont pas innocents réellement, ils sont réellement condamnables, mais ils ont trébuché, comme tu venais de le dire tantôt là. Donc le fait d'être en prison, ça ne fait pas dire que vous êtes malhonnête. Alors, il y a encore un lobby, justice, azo sala musala naye, na rythme naye, na ndenge naye akosala. Motokoki koyeba mbongo, mais ceux qui justice azui ba preuve te, ako condamné na noté, ata ceux qui za ya solo. Yango anda bato bakenda kosala droit pendant plus ou moins 5 ans pour bakoma ba expert wana. Toko juger justice na ndenge na biso te. Oto fandi na plateau, toza ba journaliste, toza ba commerçant, oto tali na miso tolobi ki aiza yango kaka. Justice fonctionnaire ndenge wana te. Programme oyo bato ya cabinet chef de l'État bazo supervisé. Mais
C'est là que vient la politique. Il ne faut pas confondre la politique et les droits. Droit eza eloko mosusu, politique eza eloko mosusu. Mais la ligne n'est pas trop visible entre les deux. Du moment où il y a des exceptions qui peuvent se passer, dans le cas où il y a un gouvernement, certes, où il y a qui constate misala wana, mais tango ordonnance où il répartit la tâche à la ministre ezate. Parce qu'il y a. Ordonnance ezate, on dit bien ngoyo moko. Mais avant que ça n'arrive, c'est déjà sorti dans l'andémie en mon côté. Parce qu'entre le temps où on met en place, il faut suivre. Parfois, il faut se faire ignorant pour apprendre quelque chose. Allez-y, donnez-nous la leçon, allez-y. Entre moment oyo, babimisi gouvernement, na moment oyo, basignara ordonnance, il y a toujours un temps qui passe. Pour faire la répartition des tâches de chacun, il y a toujours un moment qui passe. Oui, il y a toujours un moment. Combien de temps? Un mois? C'est défini où? 12 mois? Toi, tu vas définir combien? Ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend de la taille du gouvernement à un autre. Ça dépend des objectifs d'un gouvernement à un autre. Il n'y a pas un timing fixé par une loi ou par une constitution qui peut le faire. Il dit ici que l'RPTC est attaché à la présidence. Oui, l'RZZ, il n'y a pas que l'RPTC, il y en a environ 42 ou 45 services qui sont attachés à la présidence, dans le journal officiel, l'ANR, il y en a autant aussi qui produisent aussi des moyens. Mais pourquoi lui doit réclamer seulement l'RPTC? Oui, c'est attaché à la présidence. Oui, peut-être pour le raison Oyo Aouti Koloba. Mais ça dépend d'un pays à un autre. Ça dépend de la loi. Et ça, ordonnance, c'est Oyo Ratachaki, RPTC à la présidence. C'est la loi. Et ça, Félix, c'est à cause de l'ordonnance, peut changer. Il faut des députés, ça la loi, Moussous, pour changer en gros. Alors, il ne faut pas faire de votre responsabilité la responsabilité du chef de l'État. Ici, nous sommes dans un État où ils ont un pouvoir réparti entre différentes institutions. Peut-être que vous êtes inapte à la démocratie. Bon, donc, bozo boya, tout ça, c'est la oyo mibeko elobi. Mibeko elobi que loi ezali. RPTC est attaché telle part. Gouverneur azana musala boya kosala. Roulage azana musala boya kosala. Ceux qui chef de l'État a respecté mutuna musala naye a commis faible. Ceux qui azana dictateur, yé mokoya s'imposer à ça, à yebisino bosala oyo ya lingi, là vous direz qu'il devient fort. Alors vous confondez la dictature et la démocratie. C'est ce que ça signifie. Si je me résume seulement au niveau de la RPTC, tel que l'exemple que je viens de donner, Nini Oyo et Sali que RPTC est attaché à la présidence. Est-ce qu'il y a ordonnance ou bien il y a loi? Ce qui est la loi, nous sommes dans la hiérarchisation de normes. Constitution est liboso, loi est, ordonnance est, ainsi de suite. Si quoi est bolingi, une norme inférieure, l'ordonnance du chef de l'État, puisse abroger une loi. Non. Alors, binonde, ou bien bisognon sur bakelmi beko, il fallait moutouna. Ah, c'est là où j'ai parlé de changement de mentalité et de prise de conscience. Ceux qui ont moniqué, ceux qui ont rattaché à la présidence, ils ont mabé. Mais ça, la proposition pour discuter étant qu'il y a des députés, échanger. Alors, vous attendez que tout le monde soit dans la union sacrée pour que ça biso mot d'ordre pour tout ça là, tout ça. Alors, prenons conscience de ce que nous sommes une nation, prenons conscience de ce qu'il y a des problèmes, commencez par proposer. Si ta proposition ne passe pas pour une raison, pour une autre, bien il y a des contre-arguments qui peuvent convaincre. Parce que de toutes les façons, ceux qui RPTC est connecté à la présidence, mais ils sont connectés à quelque part. Soit la présidence, soit le premier ministre, soit un ministre quelconque. Au moins, il y aura quelqu'un qui sera connecté là-bas. Donc, par rapport à la responsabilité, le chef de l'État est irresponsable, n'est pas rédevable devant le Parlement, oui. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas responsable ou redevable vis-à-vis de la nation ou de l'État. S'il y a des détournements à ce niveau-là, on va les réclamer même par la justice, c'est aussi un moyen. S'il y a des problèmes, il y a les directeurs de cette institution-là. Nous, on a déjà eu à interpeller durant notre législature déjà un journal officiel pour une falsification. Donc, il y a au moins un responsable qui peut supporter la charge devant les politiques ou bien devant la justice s'il y a un problème. Parce que le chef de l'État, c'est vrai qu'il est le chef, mais il y a les gens qui sont en train de faire leur travail, chacun en ce qui le concerne. Roulage, tant que il y a un problème. Tant que le roulage, le chef de l'État a quitté. Mais il faut d'abord dénoncer pour maintenant attendre la sanction de la justice telle que ça vient de se passer. Alors, comment maintenant tu trouves les gens de l'ensemble, nous ont insisté jusqu'à présent, à moins que ça la hypocrisie. Au Mukebai, à l'obia, wa yemoko azana et la kati ensemble. Et na kati ya sacré. Masu ezanga motona mako. Si. À l'obia à titre individuel. Parce que jusque là, nous avons dit qu'ensemble, bimi, à l'obia yende abimi, abimi na union sacrée. Ebisanga bitanga longo pe
lisanga na ye ya union ya ensemble bakondane ete na ngai kutu na ye batango akotaka siko union sacrée tango alongwaka lamuka oyo ya bafayulu akotaki na union sacrée quelle a été la position ya parti na il va répondre par rapport à cette question mais totikala kaka na logique na lingi yo popesa likanisi. Comment vous trouvez maintenant leur position en disant Félix Tshisekedi azali parrain, il y a tous les détournements au Salama. Deuxièmement, bango va partager bilan à Félix Tshisekedi tout en étant la union sacrée, baza pe na ba ministre na bango mais va partager bilan. Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences dans les jours à venir, que ce soit sur le plan électoral ou le plan opinion ou bien juridique par rapport à leur position? D'abord, par rapport à dire que Félix Tshisekedi est le parrain de ces détournements, na oti ko démontrer encore que eza ngondate. Eza fausse lecture au bango moko basali. C'est-à-dire que Félix peut être victime de la démocratie. Parce qu'il a laissé la démocratie agir, alors on commence à le... Parce qu'on le compare par rapport à ses prédécesseurs, on pense qu'il devrait dire, il devrait faire. Mais Félix dit qu'il y a la loi que je dois respecter. C'est ça la seule différence. Ce qui oyibi, bakangi yo, justice asila na yongana kolobate. Si Félix est aussi un homme avec sa liberté, alors qu'on peut un jugement. Ce qui a dit que Kamere est un homme honnête, c'est son jugement tant que personne. Tout comme lui peut avoir aussi son jugement, peut dire que Kamere était malhonnête. Ça ne se discute pas. Mais cela ne veut pas dire que s'il dit cela, c'est que la justice doit relaxer. Ça, non. La justice doit faire son travail par rapport aux preuves que lui, elle a retenues contre l'individu. Ensemble est membre de l'Union sacrée. Mike Mukebai est membre de Ensemble. Quand on a consulté les gens, on n'a pas consulté les individus. On a consulté les individus pour dire que Mike Mukebai vient. Yo vient. Il y a point de vue, il y a parti naye de Oyo Ayaki. Si Koyo, tout le temps qui na école, ensemble, na sous-ensemble. Union sacrée, c'est le plus grand ensemble. Ensemble de Moïse Katumbi, c'est un sous-ensemble dont Mike Mukebai n'est qu'un seul élément d'un sous-ensemble qui est dans les grands ensembles. Aujourd'hui, Kobima a na katikatite, Obimi na ensemble ya monene soki bimi nano na katikati ya te. Moïse Katumbi et l'ensemble, ils sont membres de l'Union sacrée et ils vont partager le bilan. Ceux qui baboient, c'est leur discours. Mais devant le peuple, nous savons que tout le monde a participé à ce bilan. S'il est négatif, nous en subissons. S'il est positif, nous en subissons. C'est normal. Même si vous en parlez, la conscience n'a bino moko. Ils ont reproché bino quelque chose. Je comprends pourquoi. Vous savez que je peux aujourd'hui donner un secret. Il y a un ministre de l'ensemble. Il y a une entreprise moko na Lubumbashi. Abengi ba syndicaliste. Kalaming c'était semaine passée ou il y a 2 semaines. Aibisi ba syndicaliste ke bino bozo sala musala na bino te. Ba syndicaliste batuni tozo sala musala na biso te pona nini. Alobi ke bozo revendiquer te bozo réclamer alors que ngana za prêt à soutenir bino. Vous pensez un ministre s'il pense qu'il y a des problèmes à résoudre. Il pouvait seulement les résoudre seulement sans attendre que batoana bagre parce que ba syndicaliste va poser des questions. Olingi to gréver pour yeba ke tozo revendiquer. Vous comprenez que c'est comme s'ils se sont préparés pour soulever la population afin de dire que non, nous ne sommes pas responsables. Donc, biso tolobi ke toza UDPS, toko prendre responsabilité na biso, na gestion toza sala biso nyonso, ce qui bango bango te, ce n'est qu'un discours mais population yebi ke toza les amba la liboso te. Ce n'est pas parce que Moïse Katumbi est devenu plus tard un opposant qui n'avait pas participé au bilan du FCC. Il a géré pendant autant d'années. Quel a été son bilan pour dire qu'aujourd'hui il devient meilleur? Toi, tu es délicat. Je suis délicat, je connais tout ce qui s'est passé. La politique de Moïse Je ne connais pas une seule route où on a construit l'Ikasi, ou un fait, à part le fait... Moi, c'est un dondazo. Tout le monde a fait sporadique, ceux qui m'ont accoufi, ils ont fait na famille, ceux qui m'ont football, ils ont fait boy. Mais en termes de gestion, ils ont fait bilan en tant que d'abord gouverneur. Parce que gouverner, on ne gouverne pas quand ceux qui sont président de la République. Na motonyo ça na pouvoir na sika na ye ceux que os ministre ceux que os DG et ça aussi pouvoir eux exercer na sika oyo par rapport à cadre aux anango sikoyo boko mayele komili bino tango boko mba opposant deboye mayele koleka basusu lelo toza na kati ya gouvernement chacun dans son domaine azo sala musala na ye ensemble azana kati Mike peut dire ce qu'il a dit le jour où il est venu adhérer à l'Union sacrée apeta kimbundate poto yeba mais pourquoi le jour ya kobima abeti mbunda po abim. Très bien. Mais Mike Mukebai, si on ne veut pas de son chien, généralement, on l'accuse d'orage. Vous n'êtes pas dans l'union sacrée à titre individuel, mais pourquoi Moïse Katumbi n'a pas le courage de se prononcer par rapport à retrait naïe que je ne partage pas les villes. Les arguments aux Oloboyo, pour un parti politique, ils ont tenir. Pour un parti politique, c'est une position politique. Mais prenez le courage de quitter les bateaux.
Pourquoi rester encore jusqu'au... Yango moni bato musu ba qualifier Moïse Katumbi de malhonnête, de l'ingratitude, de l'ingrat. Namoni ndeko nanga ndenge aza komitungisa. Nga na lobi mokonzi mboka alobi pendant que Kamer est condamné pour avoir détourné l'argent des Congolais. Le chef d'État dit qu'il est honnête. Quelqu'un qui est condamné par la justice. Yo longwe kuna okomi du particulier au général. Oh bato baso bana boloko ba musu bato mambali na lobi wana te. Nga na lobi o mokonzi mboka eza grave. Quelqu'un qui est condamné pour détournement, pas pour coups et blessures. Détournement des deniers publics, mais les chefs d'État estiment que c'est un homme honnête. Honnêteté, Mboko, Soko Yibi Mbongo, on comme honnête. Je constate que vous, Boko bête la mi Yibi Mboko. Moto a Yibi Mbongo, on l'appelle homme honnête. Boko Nabino Yangoan. Dika Mosso Lobi, mais mon cher frère, il ne faut plus le redire. Un gouvernement, Bakabo Yiba attribution, te basaka Moussande. Pour que le bangon est andoueke. Ça fait une année. Ah, mais c'est ça la mais c'est déjà fait avant. Je viens de dire le temps de mise en place du gouvernement n'attend il y a combien sa ordonnance et 8 ans. C'est normal. Ils ont 2 jours, ils ont 1 mois. C'est du temps. Très bien. Allez-y. Est-ce que des gens sensés au conseil gouvernement et des hommes sans le bon sens ici ata ba komé loko mo be côté na yo na moi sur un règlement intérieur. Le bon sens. Tous nos foyers ici, nous avons des règlements intérieurs. Comment on peut mettre en place un gouvernement et on donne sa attribution à l'ité au lieu de tendre que le bango pour te les mélango. C'est victime de elle m'envoie. Elle va battre bako kenda ki budiki yango na moko kenda libosote et ngo battre ministre à affaires foncières aibi musala osate ministre ya affaires ya intérêt ayebite yo ko ndima yango wa. Soko eloko ali mabe bo bongisa bo ya kotia bana biso te lokwa ne lokwa et de kwa kabila o lo bate bongo ko sani non eli mabe ça fait pas sérieux un gouvernement sans répartition des attributions et ngoba yo tie le konga pe na tie to komo nyata nesika moko to sa mosalo lo lengeli ya de kaboso ali mabe soko balobi a PTC longwa o nyo se kotsa mbongo elongwa. Oh, je vous ai fait Elongwa Kuna, le président de la République. Ah, ndeko balobi ok na maboko gouvernement, c'est le gouvernement. Il y a quelqu'un à la tête. Ah, dit, yo zo loba a wana kati yo. O lobi lobi a wana kati yo. Boni boyo, so dina tiko mabati ke yo. C'est le gouvernement qui est responsable. La constitution le définit bien. Balongola, mobeko so ezaki, qu'est-ce que signifie une majorité politiquement? Une majorité, ça signifie d'ingomba ya bato o ba ko landa mon konzamboka na nzela loko eza majorité mon konzamboka na nzela ya mbongo na lingi soko to lingi to longola mobeko oyo boyibo longola si c'est une loi mais vous avez votre majorité nyo saka à l'Assemblée nationale vous attendez quoi et alors quoi likambo o ya mbongo ba futa kabila si ça so 40 000 $. Bobelela ka na etandweke eleke bele banda ba comme la majorité ya nyo saka bo zani po bolongola yango. Boli olongola te po boyepe bino pe ko futa bino ta bolongola bokonde botika makambo na bolongola parce que le chef d'État ne répond pas de la gestion, c'est le gouvernement. Ça, c'est logique avec la Constitution. C'est cela. Si on a fait beaucoup de yango bongo na toko benga. Bongo la bloko. Sikoyo alors bien ngate mon kontambo kazana so batla mibeko. Na pesi bandakisa le directeur du cabinet du chef de l'État a commencé à ma plaque mineralogique. Mon kontambo ka ayebi ngote. Wa ko batla mibeko nga. Na zonga suna na lobi yango mini. Tika zo batla mibeko te. Tokei malembe na lobi siko likambo ya ensemble pour la République. Pourquoi bozo longwate? Liboso lo batoko longwate lo bako bakatumbi n'est pas un homme honnête. Makambo bon ba sebiso na union sacrée. Tokei malembe. Makambo bon ba sebiso na union sacrée ya limate. Kolanda bango te. Bango mosala na lingomba ba de pes lo kuto ba pesa yango kombo. Ba be yango formol. Dans leur parti ils ont consacré les mensonges. Ba be yango kadiosha. Et pas ina bango sepe ya kanango beta e kadiosha. So ba ene tandoke ba ena formol ndeko makambo ba sebiso union sacrée tokangi motema ba sali nini tokei malembe bimisa ba plan tokei malembe bimisa mbodi ça fait na biso na IDPS ba na ba l'équipe bato na ba député belé nationaux biso boni bo IDPS à l'équipe biso na bato na gouvernement so ningo ba bango ba beti to biso parti présidentiel toyoka na kate ministre moko oui député national ministre moko tozoka ngo bongo tolobate il est peut-être l'équipe biso. Balobi na biso bozali lingomba te. Vous n'êtes pas un groupe parlementaire moko comme on a ensemble pour le changement. Boali mangombe belé sangani.
boali AMK boali MS bali koyoka biso te na lisanga bali koyoka biso te basali nyonso ntango tobandi nyonso ke biso bato toyaki dingomba ya liboso nous étions la première force po balembisa biso bazongisa biso nsima batomboli PPRD mosaïque ntango tokoyesaki mabunda PPRD mosaïque ezalaki wapi nous étions 281 à voter pour le départ de mabunda PPRD mosaïque ezalaki wapi biso na kati wana toyaki 70 tukusambo tokwesi mabunda baye kobanga babi Moïse ya makasi esengeli bazongisa esika batomboli PPRD mosaïque lelo na ali premier vice-président ya CENI moto ya PPRD mosaïque te avec eux en complicité avec eux biso baye koba biso tobi lokola boboyi kopesa biso pose ya premier vice-président bobi te PPRD mosaïque moto aleki bopesa biso pose ya rapporteur ya CENI bango bazwa pose ya rapporteur ya CENI na bino na biso bana baleki ebele soko lingo bango baye bololendo nous sommes le parti présidentiel bosai makambo nako tango ya kotia bato na gouvernement baye na makambo ya Kabila otoboya 3 non vous avez fait ça non les 3 non popo na moto yo akoya ko se pesa bino so ministre ya ensemble akei kuna ko bato sa grève te bengana na gouvernement biso sengi bino bomba nani atinja ko sama kama babebo chassez-le de votre gouvernement so botiki ye do boza laxiste soki batiki nani yo moto ya zotanga abi c'est biso to tindi ensemble motindi ako tinda bato sa grève. Il a posé un acte contraire aux intérêts gouvernementaux. Pourquoi Moïse Katumbi est-il incapable de se retirer, de donner sa position une année à l'élection? C'est ça la malhonnêteté. Pour Nani Moïse Katumbi. Azoko Kolobate. Kolobate. Longwa. Baboto la biso poste. Il y a rapporté dans coup. Bango, il dépêche mon doigt pour se rapporter. Badu ba pesi biso rapporter à Dieu en gopé. Te ba pesa biso te. Ba poni bango moto bango. Loko makambo basa bato la muka bazwa Moniz. La muka komela bleu mokoni po bocha Moniz na CENI. Oka mokolomo la muka komela tindi moto na CENI. Bango na misala o ba ko sala loko Kabila batia Moniz na CENI. Moniz à la CENI. La muka tra ko commenter. Ba c'est montage na bango. Katumbi a Belelabi, il n'existe pas de cadre de concertation. A Beleli, batikali ko yanola été. Et si ka ya ko vanda ko sa, yango nyo saka ngo baka na monoko boy. Yango mayanga nyo saka sa makapo. Na yango akonzaka. Elo ko tsanga moto na makolo. Et pas ekenda ka ibanate. Na lobi na ko tuna ngai motuna soki mokondi akozwa makasi ya eko umela te. Ozo senga wa. Batini ngana loba yango te na biso ekoya. Kala mingi te. Ah ekoya ko? Donc Kalamingi te Moïse Katumbi azolongwa. Ah na obi na yo batini ngana loba nango te na yebisi yo Kalamingi te. Ayo utokutana Moïse Katumbi. Donc oyebi yango ki akolongwa Kalamingi te. Ah ngai moto na lobi batindi ngai te. Très bien. Pona moni ko sona pe le kimingi poto kata likambo. Pe bato baza na bokonzi. Baya kate ko lelaka netando eke toko kabola bila. Toko kabola bila. Makamusu naza na ko bango te. So na banjo bango ya mamote. Tokabola bila tokaba posi kaba luka premier ministre asiko bakabola ne bila tokaba boko kabola bo makamata bila na bino bo memepa ya ba kongomani batala bino te bo memama bokosala siko ndenge nini awa bino bolobi bozolongwa alors que bozala ba ministre na bino na kati o bazo souhaiter Félix Tshisekedi azwa deuxième mandat bokosala ndenge tokei no malembe Moïse Katumbi akozala tokei no malembe allez-y ministre o ya CPI te Félix azwa bokonzi ya ba mibale ou ali ensemble etali ya kenda na Félix biso lingomba na biso elike na biso eli pa ba kongomani ya peuple toko bane kumba na biso bango po bakoma bokonzi boni bato ebele batiki bango bakei bangambo te bango moko na 2011 bakendaka ko siéger na assemblée nationale mutu Tshisekedi aboya kango très bien pona ni bakendaka te s'il vous plaît lelo idepesi wana kenda bokonzi na ete topesa ngonga opike kama Moïse Katumbi na Félix bato bakomi kotala Moïse Katumbi oyo Kabila komisaka étranger oyo Félix azongiselaka passeport azongisa congolais atazo tala makambo tokei malembe zela motuna wana zela nana posa zela tokei Nani, d'abord, je dirais que ceux qui t'osent dire que t'osent que tu repartager bilan, et ça parce que na yenga moko na télévision te na foutu mbongo pour na loba que tu repartager bilan. T'osent répondre ndé na mutuna. Et mutuna na yo e uti ndé na déclaration na bango que bango moko ndé bakomona. Yango tuni nganga pe na répondre. Et ça pour na esengo na na télévision na foutu mbongo na loba. Ça c'est de 1. Alobi awa liste ya makambo to sali bango na union sacrée, particulièrement UDPS ou Azakizé. Que tu roules bango que tu as la ministre Ebele. D'abord, maintenant c'est moi qui parle, maintenant vous répondez aussi. C'est là pour ça là. OK.
Exactement, tous les ministres ébélés parce que le poids est parti politique et Zakaka ba élu nationauté. Chef de l'État PAZA élu. Et ça fait poids. Il fait partie du poids pour savoir que l'UDPS pèse parce qu'il a au moins un chef de l'État qui a besoin d'avoir un gouvernement. Ça, c'est de 1. De 2, poids, ceux qui sont rentrés au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont comptabilisé par rapport à groupe parlementaire. Ils ont poids ensemble tant que parti politique T. Ils ont poids à groupe parlementaire. Ils ont mis balé na bango, ils ont MS et AMK. Ils ont mis balé. Ceux qui MS na MK baza ensemble, okola un groupe ya ensemble, balingaki bazala ebele koleka biso. Dieu merci parce que c'est moi qui suis le conseiller parlementaire et j'ai tout le donné avec beaucoup de détails. Parti à Liboso, ils ont des députés ebele dans l'Assemblée nationale, ils ont qui peut perdre dans 60 députés. Parti à Mibale, ou groupe parlementaire à Mibale, ils ont eu de PST. Mais ils ont cash parce que kuna bayebi de PST na parlement, bayebi groupe parlementaire au bazo benga cash. Ils ont 52 députés. Il y a mis ça ils ont AFDC, ya baati lukwebo et bango baza ceux qui en 4e 5e position. Alors, tant qu'on bazo pesa ba poste na niveau ya que ça soit CENI, que ça soit au niveau du gouvernement, bazo ta la poids politique ya groupe parlementaire et non pas poids politique ya parti politique. C'est ça le détail dont ils ont ignoré. Donc, tout ça, les bango m'a bêté parce que, ils devraient savoir que nous avons un chef de l'État qui est élu. Il a quand même une part de responsabilité, un quota qu'il peut avoir. Et de 2, au niveau, il y a groupe parlementaire de la majorité de l'Union sacrée. C'est l'UDPS au jour d'aujourd'hui qui est en tête avec 52 députés. Et vos 2 groupes sont divisés en 2, chacun avec ses propres membres. Il y a une analogique. Permettez, je sais que tu as soif de parler. Si ce que je dis c'est faux, tu vas moi ma plan aux alango. So la bambo du sokola eka toke. FCC Mosaïque. Oui, FCC Mosaïque existait. Le FCC Mosaïque n'a pas existé avant qu'on fasse tomber Mabunda. C'est avec le FCC Mosaïque que Mabunda. Parce que ceux qui ont qui Mosaïque ou Anate, même si on faisait l'addition de tous les députés de l'opposition avec l'UDPS, on n'atteindrait jamais la majorité parlementaire. Si on est arrivé que pour dépasser la majorité, c'est-à-dire Mosaïque est qui déjà. Et ça, ils sont montés, mais ils sont qui pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Opposition, nous sommes qui 120. Biso y dépêche aux 52. Ceux qui sont 50 quand biso na opposition. Cash to y dépêche. Cash plutôt. Le Bamala Mondego. Non, il n'y a pas de problème. Je te remercie pour avoir corrigé. C'est cash. Il n'y a pas de problème. Ça ne change rien du tout. C'est un groupe parlementaire. Change. Un parti et un groupe parlementaire. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît, tout pour ça. Ok. Le lepsus, ça existe, mais Nazo Kende, mais il parle au moment que je parle. Alors, ceux qui sont 50 qui biso groupe parlementaire cash, na toute l'opposition, on ne devrait pas arriver même à 200. Donc, il fallait qu'un député wana ba oyo bazala ki wana parce qu'on ne peut pas aller chercher la majorité en dehors de l'Assemblée. Il fallait Moussala et Salema pour te convaincre basusu oyo bazala ki na KFCC wana pour ba adhérer pour te koma esika otoza wana. Et ça péché te bango pe bazana même droit que bino. De quel droit vous allez prévaloir que bino nde il fallait ki bango te. Bango bazali soki 200 personnes. Biso toza soki 52 personnes. Bino boza soki 36. Mais il faut toza quand même honnête. Vous avez dit ce que nous sommes en train de faire. Et ça, politique, c'est vrai. Ceux qui bango baza majoritaire, ça va. De 3, à l'obi makamboya, c'est ni. Nayebi mobe comme côté banda constitution ti loi électorale, oyo lobby que poste tel revient à la Mouka, poste tel devient à l'UDPS, tel poste devient à tel parti. Mobe koninwana. Na loi ba lobby boye. CENI est composé de différentes composantes. Ba oyo ya opposition, ba oyo ya majorité na société civile. Opposition batangi la Mouka te, batangi SID te. Oyo nyonso aza opposant koki kokota na ngoti. Parce que aza opposant. Oyo nyonso aza na union sacrée akoki kokota na kombo ya majorité parce que aza au pouvoir. Mais batangi kombo ya parti te ke il faut Fayulu akoma mukanda pour akotisa. Opposition ne veut pas dire Fayulu, ne veut pas dire Malamuka. Qui vous a dit que l'opposition signifie Lamuka? Alors ba opposant oyo baza na kati ya Lamuka te ba kosala nini? Donc, il s'agit de l'opposition, de la majorité, et chacun va s'assumer dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de petits détails. C'est ça la logique dans laquelle nous sommes, et personne n'a triché. Personne n'a triché. Ceux de l'opposition sont là. Ceux de la société civile sont là. Ceux de la majorité sont là. Et vous voulez quoi d'autre? Donc, vous êtes victime de votre propre compréhension erronée. Voilà ce que je peux dire. Très bien.
Sango Mokonzi. Oui, allez, complétez-moi, Mouké, on va souffler tous en rapport. Existe-t-il un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale appelé CACH? Oui. L'UDPS est en coalition au niveau parlementaire depuis Oui, quand? avec le... Oh, c'est pas possible. Tikako? C'est pas possible. Ah, Tikako? Il faut demander. Ah, Ça, tu ne peux pas venir. C'est moi qui ai traité la question, c'est moi. Monsieur, Koya Kombanga Makambo, Awa Oezate. Oh. Oyokingai? Existe-t-il un groupe parlementaire à l'Assemblée? Toi, UDPS, c'est un groupe parlementaire, UDPS. Mais comment? Ah, monsieur, Tikako? Mais comment? Tikako ya Makambo Ezate. Il y a lobby, il y a traité. Ah, il y a traité en quoi? Oh. Il y a ça dans le bureau? Oh là là. C'est là que je travaille. Ah, Nabi, il y a ça dans le bureau. Ah, ça dans le bureau. Ah, yo. Mais dans le bureau. Ozoka ndenga zolo bate. Ah, Tikangai. Yo za mupanzi sango. Kende tuna na bureau lelo, le bureau pesa ba. Ata biso tozate va demander au yasi un groupe parlementaire. Ata siko peut appeler. S'il vous plaît. Katali Kamboa. Katali Kamboa. Zela il faut la benga na benga délice sanga zela. Kenda ka ngala luka. Nazo luka se sanga. Tozo kende na yo. Aluka la se sanga. Bon saka kwa Kabila qui n'existe pas de l'opposition, opposition au bazana la mukate. C'est ça. Au pour l'opposition à Bino. Ndeka Kabila na osa bo c'est l'opposition à Bino. Opposition exacte au bazar wa tebi bozana o ya Bino opposition bo ça. Vous avez créé votre opposition. Mais prouvez-moi. Attendez, yo lobaki monsieur. Allez-y. Nous avons des forces politiques connues ici. Bolobité, opposition ngo bala mukate. Bon ça quand de mon Kabila. Bon ça de opposition. La mukazara groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Limbisanga itokeno malembe. Mboso akomela ki ndeko nangai. Boza boti ko bebisa ba Kongomani. Mboso a écrit à Fayulu pour demander la mukate ndele ba délégué. Il a écrit, les lettres existent. Point ya komela ibango. Mboso Kodia Puanga a écrit et à Fayulu et au FCC. Autant il mikanda wana te siko zo bala mukezo opposition te opposition. Comprenez Mboso comme les bango. Pour Fayulu boya ki boko zo moto na ndenge na bino. Mboso a écrit point ni to ko bebisa Congo. Allez-y. To banda ko zongisa ko limbisa. Allô honorable. Allô Mbote limbisa ngai honorable. Limbisanga penza naza en direct kosilika te na bengi opona mutuna limbisanga na yebike na zuyo brisque mais ba téléspectateurs bazoyoka yo déjà limbisanga penza ata bamba lebele to bendani na ba invité tozali en direct na ndeko John Kolela na ndeko Mike Mukebai to bendani na bango na likambo moko ezotala l'Assemblée nationale ngai pona ngai bozaki mibale moko lipasa na esa ke Thomas Lokondo na tikali na yo soki likambo ezali na maetali ensemble ngala zomona ke yondo za bibliothèque na koko tuna nano ndeko John Kolela bako wela likambo moko John Kolela lobby ba groupe parlementaire na kati ensemble oya liboso oyo tangi ko moneni PPRD zalaki PPRD à son temps ou ezaki liboso ya mibale zalaki cash alors ainsi de suite ndeko Mukebai ya lobby na parlé na Assemblée nationale groupe parlementaire na kombo ya cash existe raté débat izane sika wana pesa biso ya no population azoyoka yo groupe parlementaire na kombo ya cash. Oui. Je crois qu'effectivement cash groupe parlementaire na ko bossa na ndambo groupe parlementaire cash zalaki te et qui UDPS azaki na oyaye UNCP on dirait azaki na groupe oyaye. Mais je peux me tromper. Groupe cash, celui qui est pendant l'andenga bibeko groupe cash boye cash. Et vous avez. Est-ce que vous avez une explication là? Explication, oui. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Attendez là. S'il vous plaît, zela ndeko Mike, zela ndeko. Nazana ngonga, nana ngonga. Ndeko Mike azoloba, yepa zoloba. Souci awa tolinga kite débat esuka yo loba webite. To ana besoin ya yano po ekata penza likambo. Parce que moi, benda na sika tokota makamusu ya koloba bakomo benda na awa. Yango tolinga kitoyeba. Ou soit to tigelo ngongo vérifier be to kangika ke ezalate. Faut pesa biso ya no moko. Tu kana vérifier na 30 secondes na vérifier. Na bimsa papier moko na babiloko na gaya. Très bien, merci. Tozela soko komi pro bengi biso tozwa yo. Ndeko Mukeba toke. Na koloba. Même Mboso a écrit à Fayulu. Yango bino na bango na Kabila bokeseniati. Mboso akomaki opposition akomeli Fayulu. Akomi mokande yali. Tindela biso bato na yo. Yo ya obite e bongo la muka mtu yali opposition. Ka bizali la Kabila kati. O Kabila sai Kabila zaki na opposition naye. Ate pa na bila ko débaucher. Yango pe bino boko sala kaka.
créé opposition na bango bazwa moto na kombo ya Lamuka Fayulu moto atinda ete batu bango bazwi na kombo ya FCC moto atindi bango te yali ndenge moko o Kabila za kosala mba mosu ya zaki atayeba ete Mbosso akomaki Mbosso akoma il a écrit au Presidium de Lamuka pe ba yano la babi tokotinda bato te akomela Chibanda mokonzi ya FCC ya comité de crise ayano la yete tokotindela bino bato te yango na biso tolobi lelo bokumba ni bila na bino na FCC Mosaïque soko pepe de Mosaïque bokumba yango mais prenez le courage de quitter balobi na yo boye nasina yango Katali Kamboana nasina bonde la Moses nasina yango bonde la Moses tozokeno malembe bolongwa nalobi na yo na bonde bino molimo kokende kote la bino bobima bima la yense osoto tuni ngai motuna osoto tuni ngai motuna na yebisi yo oyo kosenga ekoya bozobimaka na kati ya lingomba wana eloko ya malunga eyali te nazotuna yo banda balobi bakosala programme 145 territoire ntango babai basala yango basangisi ata baninga mpo baninga bapesa maele lelo programme 145 territoire ese bandi esikani oyo sanza ya misato exercice budgétaire esiya na sanza ya libwa esiya na décembre te sanza ya misato yango. Très bien. Et c'est bandi wapi? Nazozonga. 145 territoires. S'il vous plaît. Bisonde sika. Calmez-vous. Toya kokumba mapa bokokumba ngo na calmez-vous. Na PPD na FCC Mosaïque. Calmez-vous. Attaque na ebisa ki Moïse Katumbi azwa passeport wa ndeko na ya zongisa e congolais. Ndenge bandeko bazo. Na kweko yano la. Na linga s'il vous plaît. Ndeko sanga azobenga, sanga azobenga. Na pesa bino maloba. Ah bozali awo eza kola mbodi. Beta na yonenge yozanango soko zana eloko no beti mbodi awa ndeko sesanga honorable député. Non, après vérification effectivement ba député ya UNC na député ya UDPS na ba allié na bango ndambo bazaki na groupe moko cash groupe parlementaire moko ya kokangama l'Assemblée nationale. Très bien. Ndeko mai kozana eloko oloba. Donc yoka ko katana noté on reconnaître. Très bien, ndeko reconnaître si on évolue. C'est l'essentiel. Alors merci beaucoup pour l'intervention nayo. À chaque fois qu'il besoin zali to kobenga yo limbisa biso tozu au brisque limbisa biso. Merci beaucoup. Honorable Delice Sanga bato aboyefu bazala ka mikolo na mikolo so bosenge zali to kobenga bango za to kobenga potise ero a koti hotel ero yo. Potise muso ero azan hotel. So azala nganda dia mba ero zo benga bi plie sili na note. Me ba ko zo nini? Plie sili na note ba ko zo nini? Je le remercie de reconnaître parce que c'est pour une preuve qu'on peut se tromper. L'honnêteté intellectuelle. Exactement. Donc, elle peut se tromper aussi sur d'autres sujets. C'est une preuve, celle-là, très tangible. Et dans le lobby que, jusque-là, on a contredire un gars. D'abord, en ce qui concerne la répartition, parce que le problème dans Bango, bazo bima, parce que tu dribblé Bango. Mais elle a démontré que par rapport au poids, il y a le poids qui se suit au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est ça l'unité des mesures. Et que nous sommes en première position avant eux au niveau de l'Assemblée nationale. On est à Koko Sati, dans le lobby est solo. Je n'ai pas d'intérêt à mentir. De deux, au lobby que Mbosso a commis Laiki Fayulu. Oui, cela ne change pas mon assertion. Ceux qui ont commis le Fayulu le temps que la Mouka. Mais bah, oyo tozui bango na kombo la Mouka te mais na kombo ya opposition. Il faut qu'on arrive à mesure ya ko distinguer la Mouka na opposition. Et ça, il est comme côté. Ceux qui ont liboso tolingi tozwa na la Mouka boy. Toki ko zwa na position mususu te. Parce que c'est ça opposition. Loi et lobby que tozwa na opposition et lobby que tozwa na la Mouka te. Ba opposant baza ebele. Eza ba oyo baza na kati ya la Mouka, eza na ba oyo baza na kati ya soki dynamique, eza na ba oyo baza hao. Soki yo basengi yo na kombo ya réunion parti na yo oboyi. Mais oboyi c'est ton droit. Mais cela ne nous prive pas maintenant nous de demander à quelqu'un d'autre que toi. Ni nyeza mabewan. Constitution na mibeko elobi qualité te. Elobi qualité ya kosenga muto kosenga. Elobi kaka to senga na eza débauchage te. Débauchage elingi koloba tozui par exemple muto wana na kombo ya la Mouka. Mais est-ce que muto wana bazui est-ce qu'il y a opposant? De quel droit vous allez lui prouver qu'il n'est pas opposant? Parce que Moubeko elobi que bozwa opposition ou eza représenté na kati assemblée. Donc Fayulu aza le seul opposant. Eza le seul opposant. De deux la Mouka eza na kati assemblée nationale te. Ko confondre te biloko ya libanda na biloko ya kati. Na kati assemblée incident de ezali. La Mouka ezate. Alors, ce qui Moubeko elobi que bozwa na kati ya opposition.
C'est vrai qu'on peut avoir des considérations pour la Mouka parce qu'il est en tête de cette opposition-là. Mais cela ne veut pas dire qu'obligatoirement c'est là-bas. Et si on prend quelqu'un d'autre qui est aussi opposant, de quel droit Fayoulou est plus opposant que les autres? De quel droit? Est-ce que Ezaka le fait que Azala qui est candidat président à l'équipe opposant Nyonso, le fait d'être candidat président et qu'il a échoué, il est maintenant à la position, à l'équipe candidat Moussou à l'opposition Nanine. Très bien. Alors, si c'est le droit, c'est... Je peux compléter mon kei, to souffler, to Tokei na yo terminer. Tokei na malembe. Biso tant Tokei ma ponomi, Tokei na ba regroupement na biso na kombo ya ensemble. Ensemble. Tango toyaki, ensemble pour le chambre. Tango toyaki pour na kopesa Félix Maboko, botunaki biso te wapi AMK, wapi MS. Botunaki te bebete soka tumbi alobi na lingomba wana bango so bakoyoka. Wana ezaki malamu. Tango ekomi ya okabula bibonga te bali MK na MS yango to tikeli bino yango na FCC na PPD Mosaïque bokumba bila ya liboso tango zo opposition kasi yango na bokonza bino kokaina kabila l'opposition est définie par une loi banda boye bosi botiango bosi osali mobeko wana il y a une loi qui définit l'opposition au Congo oh ya Delis Esanga banda boye bosali yango bolingo sali yango te po opposition za kopanzana yango wana ti boko sena kabila ya liwa il y a une loi. Il suffit de réunir la plénière des députés nationaux, opposition et sénateurs. Vous avez le leadership de l'opposition. Bolingo c'est l'angote pour pondre bateau bolingi. Bateau bali opposition. Nandenge lelo majorité auto balola. Et ali FCC. Et ali bozo. Et ça attend to ba fa lutter so bo sali plénière so ba kei kuna. Ba poni je suppose que FCC montagolonga. Vous avez appliqué cette loi. Il y a combien ça? C'est en un jour s'il vous plaît. Bobengi plénière et opposition. Plein opposition ngo ba députés nationaux na ba sénateur bosa kangote point ezaka mboso na nani oyo na bati babengisa bango bapona nani akokamba opposition bolingi yango te bolingi lokwa kabila bokelo boponi opposant oya bino lo boponi okuna po boyebi te so boponi opposant siko motuna ya suko tuni ngai yango wana ezali nyongo likambo nini mokonzi ya mboka ye po abongisa mboka azongisa mboka mibeko soko asali eloko pona moto ekomi nyongo tofuta yango boyebisa biso soki eza motu ya boni babotola Katumbi passeport na ye elibula matali ya Congo moto apesaki ye bango na bokone wa biso soko toti bokonzi tokosala nyonso mboka mibeko ezonga na etumba na bango ya kozongisa mboka mibeko na moko na yango bazwi passeport beteli bango maboko te tokei no malembe olingo kena motu na mosusu yo lobi 600 ya lobi bato moto eboso to so ali ingrat soko est-ce que esenga reconnaissance c'est quelle reconnaissance to banda koyembaka mikonyoso to embe ya café to neto la kaye mikonyoso to sa ko boni engo bate Katumbi akoza makanisine ya politique te engo bate Katumbi akoza candidat te bato banso bakangama na boloko babimisa bango na boloko bakendaka gumbemela Félix na makolo Baya Gabi, yo moto sunga biso, yo mozesi ya likolo na sie. Ndeko, c'est un acte qui rétablit quelqu'un dans ce droit, c'est pas un cadeau. Très bien. Alors on va évoluer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va souffler, je vous laisse. Chacun de vous a sa propre question. Chacun de vous va donner sa propre réponse. En quoi est-ce que Katumbi peut être utile comme candidat président de la République pour le développement de ce pays? Il faut l'accengailler. Partant à passer à Katumbi, à présent, la gestion à Katumbi, la nyonso ebi à Katumbi. En quoi est-ce que Katumbi peut être l'homme idéal pour le Congo? Pour démontrer. Ndeko, en quoi est-ce que Félix Tshisekedi il faut bénéficier de deuxième mandat pour la confiance et la continuité à l'État? On a des questions là. Il faut panzanawa. On va souffler, on va prendre le pont Kaluka qui se trouve dans un état délabrement très avancé. Pour l'Andango, on se retrouve après. On va prendre juste dernière partie. Ngobila Gentini et continuer à travailler selon certaines langues. Mais que c'était vraiment n'importe quoi du fait que Bazo lancé Kinbopeto. Et bon, balançaki déjà depuis Kala, il fallait sensibiliser les gens. Tomoni mama moko azawa ayaki awaza na mwa matama minene ase bon baena tata moko ya mukuse boye ya caisse bango nyonso bayaki awa. Qu'est-ce que les Congolais ont retenu de leur passage? Mike Mukeba en tant que député provincial ya Lingwala, certainement il a beaucoup aimé
du fait que bah innover pour la ville à Kinshasa quand même niveau de sensibilisation atteindre le paroxysme. C'est ça moi ébélé, On suit en image, on se retrouve après. Il y a quelques jours, la caméra des Bosolo était descendue sur ces ponts reliant les quartiers Kanlouka d'une part et les quartiers Jamaïque qui étaient dans un état critique. À ces jours, ces ponts est en train de disparaître et pourtant, il est la seule voie qui permet aux habitants des Kanlouka de se rendre dans les centres-villes et d'autres communes. Étonnant, à ces jours, avec des pluies qui se sont abattues successivement au courant de cette semaine, les constats est catastrophique. Il y a quelques jours, les autorités urbaines ont fait semblant de réhabiliter ces ponts, mais comme si ils étaient venus remettre encore les couteaux dans la plaie. Biso awana Kanlouka to baby to kufi pona nini pona po oyo il vaut mieux tarila biso likambu oyo balungwa la biso po oyo soki balunguli po oyo ekumi na kimia. Mokola lelo tozali awa sorete zwamite j'espère semaine ezoya tokolonga awa ande ti komona Gentini Ngobila bongo te parce que soki tomoni ye apesi biso solution te tokolonga wana ti na assemblée provinciale ville Kinshasa bongo te et pas wapi Godé Poi azali nzela ya Kanlouka ezo ma solution si c'est nous sommes fatigués yango mokola lelo nous sommes décisifs yoba été ba jeune totalement bongo te. À une année des élections, les pancartes qui s'y trouvent sur ces ponts seront utilisées par les politiques et pendant ces temps, ces ponts continuent de s'effondrer. Très bien. Allez, merci. Maman Nangayo, émission Egosila. Tigala Longola déjà anniversaire mi balé pour niveau Egobetama on a soukawa. Ça va tirer à balle réelle. Focus Kukelemena. Mbotama elamdeko. Focus Kukelemena. C'est un Congolais. Moko pe ya bato ba ka participer awa. Ndeko nangai na pesi mbote penseur lyrique. Place aux alliés, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, va de l'avant. Le Congo a besoin de toi, mon frère. Yaka na Pierre na yo po te mboke kendali boso. Nous sommes une génération sans conflit. Je t'aime beaucoup. Que le Seigneur se souvienne. N'oubliez pas, mon frère, il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Bonheur, longévité, prospérité. Allez, Kenda Liboso, Focus, Kukelemena. Deuxième personne qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Pi Gérard Elenga. Pi Gérard, Noko. Bokila Lokonde Fapeka, Tomota Kolinga yote okwa Nzambe. Po Nzambe ndazande kuna yo. Tika ye okozwa ye. Mbotama elamu Kenda Liboso umela Nzamba peso bopikiliki ya bukundu bwa nzoto o Kenda Liboso obota bano pesanga bandoi ekosalanga malamu. Puis Gérard, je t'aime beaucoup, joyeux anniversaire. Merci. Alors dernier round, on va se donner des coups. Naniana mon apna na à ceinture mais biloko bima. Plus des idées. Mike Mukeba. En quoi est-ce que Moïse Katumbi akoki kozala utile na mboka bato bamoni que le passé de Moïse Katumbi est compromettant. Moïse Katumbi n'est pas un bon leader mais c'est un homme généreux. Akabaka facilement. Il a un cœur. Il donne l'argent non pas parce qu'il a l'argent mais c'est parce qu'il aime les gens. Voilà ma qualificatif si Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui vit pour les autres. Azabato yosokoza na pasi akotika yote. Papa bonheur, papa social Moïse Katumbi. Mais sur le plan politique Batbalobi, c'est un homme qui n'apportera absolument rien parce qu'il n'a pas les compétences et les qualités d'un homme politique à la hauteur de Congo Nengezoluka. Vous avez 7 minutes sans arrêt. Regardez la montre nayo pour parler, défendre de quoi Moïse Katumbi peut aider ce pays. Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi a passé 4 ans, bientôt 5 ans, élection faut savoir en 2023. Il y a eu égard à ma promesse à Félix Tshisekedi qu'il a tenu avant les élections. Pendant son mandat, tout ce que Félix a fait, décrier, vous allez vous vanter en quoi? En quoi est-ce que les Congolais, il faut continuer comme ça la confiance à Félix Tshisekedi pour qu'en 2023, Félix Tshisekedi ait un second mandat, comme le veut, Congolais, vous aurez également 7 minutes à démontrer, et puis on va terminer. Allez, Mukeba Nkos. Malembe, Yaliboso, Batobalobi, te passé compromettant. Motomoko, aïe, qui s'est passé compromettant. Soka Moïse yango comme candidat toko bimisa biloko bobimisa yango botiko bangisa biso bobimisa yango Kabila awa Moïse bundisaka yawa ti Moïse akene église
Kabila ebaka Moïse te abimisa biloko ni abimisa o baza na yango passé comme boya nango biso to ko senga yango ba kongomani ba mona yango boya botika koluba parce boya nango po alimba nyonso ba te bo bangisa biso te Moïse a te na makambo ya oyo to bima Congo hold up batuna ki yemi tuna ayanola ki ayanoli tale ya no molaya ko lakisa ndenga zo biloko na ye ya biloko musuna na tina ko bango te kasi botika na bandolo bango Moïse abanzo zo mbongo ne bandakala na 1990 Moïse a ko sa de mbongo ya 100 millions 200 millions de dollars 1990 ya biloko na ko teka 300 millions de dollars botika na lo bango po isunga motema mingi Moïse a 2 mines d'émeraude en Zambie vous connaissez la valeur na bisayo 2 milliards 500 millions de dollars wana tongi yango na Congo to ali na Zambia na kwa kubimisa so ate po ekolo kolokwa te ko babiloka mokili abandi ko compagnon balobeka lelo MCK compagnon wana bandi na 1997 oh MCK 1997 to ko bimisa na bilili ya 1997 en compagnie ko banda to ko talisa bino yango botika ko yako bangisa bato to ani lokwa ko banga te wali na biloko wake ndo kundola ya nango Kabila pala kaka bongo asale loko te Moïse Katumbi ali na lingomba monene lingomba ali na bato ya bwanya pe maele o bakoyo kamba mboko oyo Katumbi akambi Katanga asali mosala Katanga ke liboso soko yeba na yeli yo misala salaki ndakisaka moke biloko kwa péage Katumbi akutaki péage na 300 000 dollars péage komaka na 15 millions de dollars telo oli kama péage yango zondongwana ba auto tinda bato kuna mbongo pe ezokende yebana te ba pesa ba chinois mbongo pe kena bokonja Félix na yebite soko Hollande yango te AFP akomi yango mbongo ya péage poto kuna eka mbongo ya péage te na kwa koyela o awa kutaka mbongo boy amatisi boy Katumbi ali moto asema makasi abi bino bato boko timba mabanga bomema yango esu mobeso te esu bando bongo lango awa na Congo asali kite Katanga epusani nesika ya kutaki yango banzelo yali na ngumba ya Kisasa limbisanga na Lubumbashi o na mwele lo ba ko lekisa ba réseaux sociaux banzela wana 60-70% na moto atongi yango pona Katanga kuna mosu na kuna na sena tika okenda te na ko biso na mona na miso na ngai Katumbi asali izine ya faini ya monene na Katanga ya monene o leki bamboka nyonso ali pembeni na biso awa na ko tangela moko mibale misato mine soko lingi to ya koloba o asalaka ngai ngalo teta komisa Katanga lola to ko ya kolakisa o asali pona bola mwa Katanga lelo oyoyo asangisi bato ebandaki na Pierre Lumbi moto ya bwanya o ayebaki pa ya ko makongo akufi lingomba etikali na mokonzi Katumbi lingomba oyo ekotalisa te to yali na makoki na nyonso ya kobongola Congo na bongo pe na oyo etikali tango biso toko bongisa bisiko ya biso epa ya babosusu ate esika ya kovanda ya kate yango moni bato bakoza kokoso bazaki nango bakomema yango na bokonzi biso to mema kokoso na bokonzi te po epa eto yali organisation yali to yali lingomba ya Elikia to yali na ndakisa to lakisa bato na Congo bato abosa na yango po bato bayebe pa lingomba na biso utite lingomba na biso uti na MSR o ya Pierre Lumbi na G7 tango tondongwana kina Kabila awa pona likambo ya moboko likundi MSR na G7 bapesa ndakisa balongwa na bituka ya mboka démission collective bato balakisi de to na posa ko bongo la mboka to ko tika biloka mokili makanisi wana cette détermination yango wana ko kumba biso telelo eloko na koyebisa yo mosala Katumbi asali pour opposition bakongomani bayebi yango oyo asungi opposition tango asayeba ikata yako kabwana Kabila awa totambolaka na balabala na Kisasa pona kozongisa Kabila sima na moboko na ya mopondami loi sur la loi électorale oyo baete babanda na recensement maponomi kenda sima nde na koka bato musuba komolo balelo ote identification tango bopozan bakamere babengi bato bakita na babala moko liboso bato bayaka te wana mobeko yali na Assemblée nationale l'équipe na Assemblée nationale dynamique de l'opposition bavandi basanga babi po ani to koki obengisa bato te babi to zangaki mbongo pour la sensibilisation
mbongo ute pane boloko Jean-Claude Mwamba ça va poani pona mbongo ya ko sunga bopoza oya utaki na Lubumbashi ye nangwa etumba ya opposition ko sangisa bato na Genval nani asungi pote ça aka yebisi mbuta mutu te sangisa bato ngai na kosunga pote ça nyonso ya sali wana elakisi bolingo ne ya mboka po akoka pe ko vanda abi nana miso na ngai na liaka mbongo na ngai abi te esengeli na sunga opposition esengeli ngai moko na kati opposition elingo bate moto wana ali na makanisi po na mboka asangisi bato ya makanisi pe mayele e bato wana bakobongola Congo ya lobi na tokomi na maponomité neloko ya maponomité po na kota na ebele bakolobo na komi osa ya campagne. Très bien ndeko 7 minutes na yo mais na on ndeko ya lobi so omoni biloko ya komboli ezali okomboli mais en même temps au lobi pe oya yo. Merci beaucoup, je commence à 3. Botoni biso biloko oyo koki convaincre la population pour être candidat na biso azwa mandat. Mais à cette question, ndeko na biso Mike Mukebai a étalé biso vie privée ya Moïse ya richesse oyo eza nango ya mbongo ya bimisaka pa sunga bato mususu. Ça c'est propre kinois ça. Je regrette de le dire. Pourquoi Matolo Boye? Pourquoi vouloir parler de vie des gens? Qu'est-ce que ça a à voir, sa richesse? Oui, je connais Moïse, moi. Je le connais, il a commencé chez moi, Al-Kassi, c'est là où il est petit, des petits là-bas. À Kampong, plus particulièrement, c'est là où il habitait. Oui, il a fait son commerce, tout jeune, il a reçu son argent. Mais Elengi Kolobate, que ceux qui ont un bongo ebele, ce n'est pas une preuve tangible pour dire que c'est fini, parce qu'il en avait déjà beaucoup, même Mobutu continue à être corrompu, même s'il était chef de l'État avec beaucoup d'argent. Il n'y a pas de point de satiété quand on cherche l'argent. Celui qui a 1000 cherche à avoir 10 000, celui qui a 10 000 cherche à avoir 100 000. Et cela n'est pas une preuve que parce qu'il en avait avant et qu'il ne peut pas. Ça, c'est à côté. Moïse a eu Kosunga opposition. Mais opposition n'a encore commencé alors que Moïse était notre adversaire. On le combattait avec nos propres moyens. Ce n'est pas parce que Moïse a eu copé son bongo. Opposition n'a pas eu bongo. Courage, est-ce que on a Moïse dans la manifestation publique? Kabande qu'on a biso wana ya mike wana ya basirere de souliers na babimaka wana. Baleki biso ngai na yo. Peut-être toi tu étais dans les manifestations, tu les dépasses. Ba combattant na biso yo bazui masasi ba kufi tokundi bango wana. Baleki biso. Parce que bangonde ba affronter situation. Comme Misambongo, moto so Misambongo par rapport à ba moyens za nango. So que Moïse azana ba 2 milliards 500 yo lobi wana. So que bimisi 100 milliards. Oui, c'est par rapport à ses moyens. Mais so inga na zana 1000 francs na bimisi 500 nga na lekiye parce que na bimisi la moitié ya nga yo na zana ngo. Est-ce que tu as voté président uniquement parce que Asungi Nambongo naye a pesi opposition pour Basangana? Yangonde, oyo et convaincre biso population pour voter. Ce qui est le biso de pes, tozan à pouvoir et tozan à difficulté ébélée. C'est parce que nous sommes hérités d'une situation dont Moïse est architecte. Plus de 90% ya bato oyo ya ensemble à partir na yo balingi lelo bako banebo na bokonzi. Ba uti Durant le 21 ans de régime Kabila, ils ont consommé ensemble environ 18 ans. Est-ce qu'on doit dire parce qu'ils n'ont pas consommé les 3 dernières années et qu'ils ne sont pas comptables devant la population? Alors, que Banzela Bazola qui sera à la télévision et ça Banzela Moïse Tonga. Est-ce que tu peux me citer un seul nom d'une avenue construite par Moïse qui existe aujourd'hui? Non, on a fait semblant en construisant quelques routes sporadiques, les routes à usage unique qui ont disparu avec la première pluie qui est tombée. C'est ce que Moïse a fait. Aujourd'hui, nous avons que l'infrastructure à Lubumbashi ou à Likasi ou ailleurs, Kambove partout là, qu'il y a une seule chose qui, au nom de Moïse qui existe à ce jour. Ça n'existe pas. Il y a eu les effets sporadiques juste pour la campagne tapageuse. Et vous qui êtes de loin, vous gobez cela. Nous qui sommes de là, personne ne vous dit même pas le nom d'une seule avenue qui existe à ce jour. Pas une seule. Et les quelques avenues construites avec Oibabega Kambeli, ce sont les entreprises, les mining. On avait obligé à chaque mining de prendre quelque chose pour arranger quelque chose, soit une école, mettre la peinture, soit faire ceci. C'est ça. Alors, par rapport à nous, nous avons hérité de difficultés que Moïse et Kabila et les autres nous ont laissées. Notre bilan est positif, mais je n'ai pas dit qu'on a atteint l'objectif. Pourquoi je dis cela? Parce qu'avant, on commande à 100%, il y a un parcours de 0, tu arrives à 1, de 1, tu arrives à 2, de 2, tu arrives à 3. Na esika oyo tokuti mboka na biso, budget ezalaki ya 4 milliards de dollars seulement pour une population d'environ 100 millions d'habitants, une superficie de 2 345 410 km². Avec un budget de 4, parce que Félix Aye Kosale la mboka na mbongo ya poche na ete oyo papa na etika la ki yete.
aye kosala na mbongo moyen ya l'état oyo akuti na caisse tango. Pour faire le bilan, il ne suffit pas de nous poser question koyeba ke ba besoin na biso à concrétiser en côté. Mais avant de poser question sur ba besoin na biso, to tourna nano, to pesa qui est nini pour installer la biso à résoudre ba besoin na biso. C'est comme ça qu'on fait le bilan. Alors, Félix a trouvé environ 410 000 enseignants non payés. Je parle d'abord seulement des enseignants pour prendre cet exemple-là. 410 000 non payés. Je ne parle pas de nouvelles unités. Je parle des non payés, c'est-à-dire qu'ils ont les matricules, mais on ne paye pas en mettant à côté les nouvelles unités. Il a pris la charge de la gratuité de l'enseignement, quoi qu'il y ait quelques difficultés. C'est normal qu'on rencontre les difficultés et on est fort lorsqu'on puisse arriver à les vaincre. Les difficultés existent dans toute réforme. Alors, sur cela, il a pris un grand nombre, environ 200. Disons, aujourd'hui, on paye tout le monde. Tout ce monde-là est payé à travers la gratuité, avec toutes ces charges-là qui peut coûter une gratuité. Félix a coûté budget, qui n'a 4 milliards de dollars. Au jour d'aujourd'hui, en 2022, c'est pour environ 11 milliards. C'est un pas, c'est dans 3 ans. Et tout ce qu'il est en train de faire à travers la réduction du prix des billets de transport d'avion, à travers le passeport qui ont dégraissé, à travers l'annulation ou la réduction de l'hyper pour les fonctionnaires, tout ça, c'est dans 3 ans, ce n'est pas dans 21 ans. Peut-être que les gens qui comparent Félix par rapport à son bilan, ils regardent le 21 ans de Kabila. Tout ce que Kabila a fait de manière sporadique, c'est dans 21 ans, ce n'est pas dans 3 ans. Et tout ce que Kabila a fait à Saliango au-delà de 5e année de son pouvoir, pas en deçà. De 2001 jusqu'à 2008, Moutouaki Koye Bisanga et Loko Oyo Kabila inauguré ezalité. De 2001 jusqu'à 2008, et Loko Salamakete. C'est-à-dire, tango zubo konzi, ezalakanatan. Tant à renir ba moyen, tant à banda ba chantier, na tant à kosilisa yango. C'est ce que ça signifie. C'est vrai qu'il y a des réformes qui peuvent produire des effets immédiats. Il y a des réformes même que Félix peut faire aujourd'hui, mais qui peuvent produire des effets même après 15 ans. Donc c'est normal. Mais au regard, non, j'ai commencé à 3, je l'ai même dit. J'ai commencé à 3, je l'ai même dit avant de commencer. Est-ce que tu as dit que ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on ce président a bandi nango. Il faut topper ça y est temps, il faut pérenniser yango pour produire des fruits. Les promesses, qui beaucoup de gens promesses à chef de l'État. Oui, c'est normal. Moutonio, ce temps où Bokonzi avait dit bandara n'a pas promesse. Les promesses sont à 100%, les réalisations à 0 au début. Tant que vous avez dit que des promesses ont diminué, les réalisations ont mata. C'est ça la logique partout au monde. Et sur ce boucle-là, les livres-là de promesses, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut faire la liste de ce qui est resté. C'est pour vous dire que Mokonzi, à Sali Biloko, Oyo, peut-être que ça ne signifie rien au regard des nombres à compter, mais par rapport, parce que pour faire le bilan, il faut le mettre dans le temps, dans l'espace et en considération des moyens dont dispose la République. Na pesi yo 1000 francs, ndenge ni sali les 1000 francs o na pesa ki yo. C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Moi, je pense que Félix a fait beaucoup dans 3 ans, plus qu'aucun autre président qui l'a précédé. Permettez, parce qu'il me reste environ 2 minutes si je regarde ma montre. Allez-y, terminez vite. Prenons les cas. Vous avez complété. Parce que nous pouvons comparer aussi le président Mouzé de Laurent Désiré Kabila. Qui connaît un seul chantier du président Laurent Mouzé? Durant 4 ans, parce que Moussa fait 4 ans au pouvoir, presque. De 97 jusqu'à 2001. Durant 4 ans, Mouzé n'a jamais inauguré quelque chose. Aucune réforme. Il n'y en avait pas. Ces 4 ans, c'est tout un mandat aux États-Unis. C'est pour vous dire que le président, avec les difficultés au Yakutani Nango, il faut d'abord commencer par changer la tendance. L'année passée, par exemple, on a exécuté le budget au-delà de 120%. Alors que de tout ce temps ici, jamais un budget a été réalisé au-delà de 70%. Aujourd'hui, les moyens entrent dans les caisses de l'État. C'est vrai que je ne dis pas que Moïbi et Sili. C'est vrai que Tosali et Sili s'y passent na bisoté. Mais ce que je peux dire, cela demande du temps. Très bien. Wow. Bon, on va terminer l'émission, mais Mokeba il va prendre parole. Il est pas aux apprendre aussi que ça pourrait être équilibré. Et puis, on va terminer pour aujourd'hui. Je pense que ça sera peut-être pour demain. Bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent. Maintenant, c'est Boyoka. Christelle Vouanga, vous êtes une femme. Je vous souhaite bonne fête de femme. Christelle Vouanga. Moko ya bana basio basali biso lolendo mingi bazaki na mosalo me bakoti na ensemble naza na lolendo pe nazo sepela lolengo zomata. Nous sommes une génération sans conflit. Bonne fête Christelle Vouanga. Windeko kamata na lombango ici. Otuna kingai motuna nini ko kotalisa te Katumbi akoko za mokonzi lobi na lobi epa ya uti
na makambo saka mbongo ne pour lobi passé compromettant ngaza toliste te nako yawa te pona matolo ngo ko bongo la bomo inangala nini na lobi yo motolo baki passé compromettant. J'ai répondu à cette préoccupation. Il y a passé compromettant. Na moto matolo te. Alobi te Katumbi aka manifestation publique te. Katumbi aka manifestation publique oyo na Kenya manifestation otango salami ba ko kanga Amerika ba mema na anera Dari Lewis. Il était là. À Kenya si ma manifestation na bozongi nde ba kangi Dari Lewis o baka o ayena ba mercenaire. Quand tu parles de manifestation publique ngana ya Félix habite au Tambola Mokwa Yambo. Dimanche, à la résidence de Papa Etienne Tshisekedi, pas son âme, à sa Koufi. 2017, Félix habite au Tambola Lobby. Dimanche, il a pris son avion, il est parti dimanche. Oyebi yango? Dimanche, il y a lobby, il a au Tambola Lobby. Lobby Toluki et Tomoni était. Koba Makambo anate. Dimanche, là, à la résidence, tout le monde sait ça. Babi Missina Bilili, Dengazui, Ethiopia Airlines, Sazo Kenda, Libanambo. Babimisa yango na bato PPD bakutana kini na kati ya pepe ko makambo wana te na yoki balobi to kutaki budget awa to tongi awa budget o ya 10 milliards to koye bango soki za 10 milliards na suka mobu o basala ko za prévision na suka mobu nde to koye baso ya budget 10 milliards po mbala eleki boyebi yango boyaka na budget ya 10 milliards e pataka tata botata bani te baye kozonga 5 milliards oyebi yango na bozangi koyeba osa mosala bayaka nango budget mwa 11 milliards sima bayaka ya nani collectif budgétaire était pour bongisa yango toyebi ndenge ezalaka nde bokoloba wana ntango akoloba obi ntango akoloba te bato balaki boye tofuti bofuti boni kobongisa mboka eyali komitalisa na Kabila te. Ne comparez pas, ne vous comparez pas avec Kabila. Vous n'aurez pas les 21 ans de Kabila ou les 18 ans ou les 4 ans de Mouzé. Félix a fait des promesses. Le Congo connaît des problèmes. Na obo kuti siko mobu ya mine yango sengeli bo yanola. Na makambo etali mai tokuta ki yango automatisi yango. Na makambo etali lo tiriki tokuta ki automatisi yawa. Yango wana nde balobaka. Ezate ko Kabila tokuta ki mboko kufa. Bosi bosali mibumine. Oh, nous avons hérité. Non. Bosali mibumine. Bono bakate oh to héritaki bakatumbi babomaki mboka. Boye botu bokonti. Qu'est-ce que vous avez fait en 4 ans? Oh, Kabila a fait 21 ans. Non, qu'est-ce que vous... T'as pas qu'on va m'accompagner à l'inauguration. Et bon, si vous avez fait on est inauguré. Oh, yo, vous avez comme Motouya, na bomimine. Kolongo la basso de mouton. Oh, et kenda bongo félé. Et donc, on a dit pas si vous avez bango, bon, à Boulamata, il y a bossé l'angoté. Saut de mouton, de l'argent perdu. Chile les jeux, de l'argent perdu. Au jour d'aujourd'hui, 140, au quoi qu'on tourne à 145 territoires devant. C'est quoi exactement? C'est quel projet dans chaque territoire? On reviendra dans le prochain jour. Lelo na ici. Pas si mati ko le kaliboso. Na o etali le social. Biloko mati na zando, li futa na suka sanze. Banda boya biloko depuis 2019, biloko mataka. Banda botu bokonzi. Wana olokolobe ngote. Biloko mataka kaka. Soko tina nini? Bilo batu boyebi. Soko tali mpiodi, talo nango 2019. Telelo, mba moso mati talo mba mitano. Wana bolobela te. Banda boya boko mbongo bato na bando bakisa sanza te mikolo nyonso. Biloko eko matatalo. Te bo pesa ba kongomani e yano. Ndenge nini biloko ko kitatalo te. Bo pesa biso manda ya mibale. O ya liboso na bokoki yango te ba bakisa bino ya mibale. Merci beaucoup. Allez, c'est ça. C'est ça ndeko. Ndeko na biso atuni ke ayebité programme il y a 145 territoires. Mais ceux qui ont évité, à qui la faute? À qui la responsabilité? Ceux qui ont évité, ça yote. Mais ne dites pas que ça n'existe pas parce que vous avez évité. Toi, tu n'es pas d'unité de mesure pour dire que kaka oyo yebi nde ezali. Yango nazali koloba. Projet à 145 territoires, et ça projet à construire ba école, ba infrastructures publiques et les routes pour relier les différents territoires de la République. C'est connu de tous. Alors au niveau de l'union sacrée, basangi saki biso te poto pesa mayele. Et ça un problème il y a camp privé te, il y a union sacrée te, et ça problème il y a gouvernement, et ça ba oyo bazana ba institution de ba kosangana po ba pesa na mayele. Ça yote ou bien au niveau de l'union sacrée biso ba politicien to kutani to lobiki 135 territoires et ça côté oyo ça boni. Non, ce n'est pas ça.
Les social de la population, oui, c'est vrai qu'il y a un problème de social. On ne peut pas le nier parce que le bilan ne sera jamais 100%. C'est normal. Mais en 2000, je commence d'abord par dire que il me demande qu'il faut que nous le baquet et l'autre awa, awa. Mais il me demande en même temps de ne pas comparer. Mais ce qui te outil awa, te comparer. Et ça comparaison. Ce qui te coûte en 2019, budget Zalaki awa et comme awa, ce qui te tangi comme ya kabilate. C'est ça, c'est ce que je fais. Je n'ai rien fait du contraire. Alors, problème ezali awa, eza que mokonzi asali mosala nae. Mosala oya sali, c'est vrai que to bandi awa to kumi awa, eza kolobake, to kuti 241 000, 441 000 enseignants non payés, biso to foti bango. To kuti... Ces détails-là, to foti boni. Mais tu ne connais pas le salaire d'un enseignant? Combien d'enseignants payés? Tous les enseignants du secteur public sont payés. Tous. Il n'y a pas un seul qui continue à faire la grève. La grève est terminée pour ça. Je vais vous envoyer les chiffres sur le NP. Les non payés. Merci beaucoup. Alors, merci. Cet après-midi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, tu peux envoyer, il n'y a pas de problème. J'ai mes 5 minutes quand même. Si, je ne le refuse pas. Mike Mukebai, Talandeko, Ndeko Talaye, Yebsa ba vérité. Mon alobaki on la TV, ça na ba âge musu so moto ako koma so flatter. Sur l'existe déjà 25 ans, flatter à 25 ans zarate. Likola 25 ans so za flatter wana kindoki. Faut tala moninga mobali to moi si lobana ye ko banga ete bise ba vérité. Okomi na suka, tala Mukebai. Yebse ba vérité. Sokola ika na ma ya vérité. Longola lokuta. Tala Mukebai. Mukebai pas sokolo toke. La vérité est que les Congolais, les politiciens, nous sommes victimes de la haine, de la jalousie et de des autres mots que nous pouvons énumérer ici. Réalité est que Mboka Nabiso et si qui par rapport à Lelo, c'est vrai que peut-être que toi devise ça joue, mais c'est normal dans tout pays, il y a toujours le yo-yo, par exemple pour la toi devise. Mbongo Nabiso franc congolais tango tozo ki yango ezalaki 3 francs congolais pour $1. Mais tango tozo yango ezalaki 167. C'est pour dire qu'à travers le temps ça bougeait toujours. Il y a quand même la marge respectable. De deux, pour dire que rien ne fait, il faut mettre les choses dans le temps. Président Nabiso Félix Tshisekedi, Azui Pokonzi, Naba, passif nyonso o ezalaki nango, ezala ya Moïse, ezala ya Kabila, c'est vrai, il a pris ça. Il a promis de construire la République et durant les 3 années, Oyo Asali est belé. Mais Oyo Salemi, eza en mesure de changer le quotidien immédiatement. Mais eza na kati yanzela po tokoma esika Oyo Sengeli tokoma. Moïse ne vient pas du néant. Aouti esika moko et toyebi yango, toyebi ndenge nini à gouvernant province. Et Moïse vient du PPRD. Ça ne peut pas changer l'histoire, c'est normal. Mais aujourd'hui, personne ne peut vous démontrer le bilan de Moïse pour la petite portion de pouvoir Oyazouaki, Oyasadlaki Yango pendant 16 ans. Et ça, vérité, dans le alors, par rapport au président Félix Nagesson Nabiso, c'est vrai que moi, quoi que Zali, mais tu as vie privée. Moïse a arrangé sa vie privée à 100%. Je peux le féliciter pour ça. Minoteri wana Asali. Asali pour l'État, Asali pour na bénéfice wana. Moutos doit farine gratuitement pour Nazalakate. Alors comment on va féliciter pour ça? Et là qu'on yini Moïse asali pona mboka. Yangonde tozotun. Mais oh asali pona ye asomba mituka, asomba ba avion, apesa mbongo ebele na équipe na ye. Félicitations, c'est sa vie. C'est quoi encore Moïse dépasse par rapport à sa vie a dépassé oh asali au salon de coiffure. En quoi Moïse te dépasse toi sango que avec tes propres difficultés, tu as fait le studio ici. En quoi il te dépasse? Chacun a fait ce qui lui revient par rapport à ses moyens. Mais autres tout n'a pas ça les a pas n'amboka n'a pas moyen à l'État. Tant que vous gérez moyen à l'État, au salaire qui n'ango nini. Très bien, merci. C'est la question qu'il faut répondre. Allez, Mukebai, Talandeko, Bimisa Cantine, Savon Ezali, Sogolandeko. Nazako Kenda Malembe. Soko la ebaki teza bilan ya Moïse. Nenga komilengela, senga boye bisangai. Bilan ya Moïse, tolobela yango. Bozana bokonzi. Lelo. Et comme il débat bilan ya Moïse na katanga. C'est les postes qui a posé la question, papa. Et comme il bilan ya Moïse na katanga. Yo ya bino awa bo koka yango to kotata bana. Dans le bel yango. Olobi comparaison, babi comparaison te. Kobate kabi à 21 ans. Parler des agrégats, l'eau, route, vous avez construit combien de routes? Tango zo baba NP dit nous avons payé 100 000 dans 6 mois, nous passerons à 200 000. Wa nous avons chiffre wana te. Yo zana bokondi. Singo zanango. Ozana yango te. Po bokondi na bango ya bokondi ya formol. Lokuta ba pesa yango le kumu pa na bango ba pesa yango kombo formol kadiosha.
tozokende malembe ndeko na ngai silisa tala elobela ya vérité ngai su te ntongo okóma na suka wapi zando wapi social ya peuple mbongo ebima 400 millions de dollars mpo na 100 jours wapi mosala esala mbongo ebima mpo na chilejelu milioni na milioni ya dollars wapi mosala esala na présidente ya république bokuti bato balikama mine 400 personnes bokomisi 1000 et quelques pour na kopesa baninga misala bosali ba agence kiliki na présidence agence pour la promotion des investissements à l'extérieur alors qu'il y a déjà une agence ici ANAPI que nous avons investisseurs wapi libanda te kasi basali mususo agence pour la promotion des investisseurs à l'extérieur très bien nyonso wana ko pona kopesa baninga na bino mosala elembongo bulamatali lelo bulamatali akokoka te bino moko elaka bopesaki bato réduction de train de vie des institutions wapi yango très bien bokoki yango eyali mawa bokoki yango te bino moko mbongo na bino ezomata ya bakongomani ezosila bino moko mbongo ya bulamatali bokopesa badéputé bapalissade ceux comme ya balakisi eyali te au jour d'aujourd'hui des enseignants à l'université sont en grève encore très bien merci ngai mo na wuti na merci beaucoup kasi mbongo ya kokabela bato merci honorable palissade s'il vous plaît faites ya ba maman pe état de siège yali wapi esili na opération conjointe esili yali wapi esili Ce que je peux n'engoter tant que ça l'était. botika bato bakokufa wana okoka Mais ce sont les conséquences de la guerre. lobby faites ya ba ekosi ya mokoni yoka Ah, là, tu poses na d'autres questions. ekosi ya mokoni Ah, mais là, tu poses d'autres questions. Pourquoi Pourquoi ça devrait terminer dans un mois? Tu pensais que c'est dans un mois? s'il vous plaît état de siège wana S'il Il vous fallait combien de temps pour l'état de siège? Il te fallait combien de temps? esili wapi état de siège Il fallait combien de temps pour l'état de siège? est-ce que toko kotika na biso Ouais. totika tolobi déjà blessé totika lobi eza fete ya ba mama nyonso oza na république oza mama na Kinshasa zéro tour ah Mais papa c'est un projet qui va Ok, mollo. bye, On n'a ouais, pas dit ça va tu terminer l'as- dans un jour. papa C'est dans la durée. apana pardon j'ai dit la dernière chose c'est fini l'entretien On de a route fini, est on a- considéré comme on un a projet déjà- l'entretien de route Honorable. c'est un projet Honorable. dans votre Nous, compréhension officiels, honorable Ce n'est les pas ça, femmes ce n'est pas l'entretien. les femmes C'est nous pour officier regardent les routes. les C'est femmes nous l'entretien. suivent Boucher les oh là routes, là c'est autre chose. honorable L'entretien, c'est autre chose. attendez c'est ça on a déjà fini on a des... boucher On le a- trou c'est l'entretien Non. honorable on a déjà fini c'est pas l'entretien est-ce qu'on peut s'arrêter là on a déjà fini ou mieux la réparation ok mais c'est pas merci un projet vous savez qu'il y a des femmes qui nous suivent je vous oui fais gentil des- à eux je leur fais des coucou là discas spéciales à Ouais. surtout à ta chère épouse ok à ta chère épouse également la pesi bango nyonso Merci. bonne fête na bango merci Merci. beaucoup merci à mon ami John Kolela non ça a été un plaisir de Merci. partager les plateaux Ok. ensemble mais vous n'avez pas pris depuis que vous êtes Ben, arrivé. j'ai pris. Moi, j'ai pris Ok. beaucoup, je suis déjà là. Ok, Seven, ça va. seven. Oui, oui. Ah, mais là okopesanga raison Ngana Pes déjà raison. ah nayebisaki ezobebisa elongi mais na se ezokanga avantage yango wana merci à Jimmy merci à la grande équipe qui nous a accompagnés toutes les femmes je vous aime beaucoup mais nalingi lobi mwasi moko aza na Ruchuru na Masisi mwasi moko aza na Bunya mwasi aza na Selembao na Bumbu basi oyo babelelaka ndunda matembele pondo ya kauchu ngai yango eleki bango nde basepela nalingi bango mingi Christelle Voang encore une fois notre fierté notre Jeanne d'Arc na bwakeli yo bafololo na bosani te Fifi Masuka na Lualaba mwasi mobali akomisi moninga mobali akomi frère na église akomi kobondela mingi pasi ya makasi bazali bonne fête merci alors on a fini Mamelo c'est à toi et komi tour na bino allez à très bientôt